Histoire des journaux de Kina TV. Ndeko na biso pichu abeti li solo tangu yaya na ye Alain akufa akutana kina mwasi akufa. Lolenge vi ya ndeko na ye. Ndeko koma ko rêver. Boko yoka bino moko ba audio. Boko yoka voice po ezala te ke la champion ndalo baki po papa na biso ndimi na tia voice na ye. Suivez l'histoire du jour tambwa na mokili okota mayandi. Suivez l'histoire ozala de cité. Bonjour. Ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dit qui n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a pas abonné nous se dit qui n'est TV partout dans le monde et c'est Kabodali. Et je dis bienvenue n'a pas nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benzoula, Moto Kayata, le 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana mona tibo yoka lisolo uche pa ndeko na biso pichu. Abeti lisolo ya ndeko na ye Alain tango akutanaka na mutu akufa. Ndeko na ye Alain autaka ndezalaka abiyenga. Ekomi fois zonga na ndako, ekomi tardif, transport na Kinshasa passe. Pendant qu'il y a télémi aza kozela transport batoto ya Congo. Nde na re, moi si moka pa apparaîtra wana. Abimi wana donc bakomi batumi bale lito ye bandi mbala moko yoka audio ya ndeko na biso pichu a témoigner pona yaya na ye Alain oya kufa mais ayako kufa bambule belé après akenda ko kufa na Angola yoka témoignage ya ndeko. Bana
ake bisika mususu sa ba numéro wana kuna le musu ba yebi eteki azana bomo ya koyepa koti libale na mboka moko boye donc voilà makamba ngeza ka passe Voilà. Yo vivre nguna muto yo yebi mais bato yo nazo comprendre muto lem so amuna te ayokate kete mutakufi aye perfani na ban et tout pour na yeza masapo pour na yeza nini ba histoire en Hollywood pour na yeza makambo moko salimate makambo moko monte mais papa nazo ka masule pele le papa moko Danemark abeningai apesi solo na kamina mwana mobali moko azonga pendant après 10 ans tilelo azali donc pour na loba mokili oyo non oyo kate koloba te ki salimate donc voilà c'est ça voilà ça et kosunga mais est-ce que olinga natia nini nyoso to bongo bento kolingo za anonyme boyoki bandeko na ngai musala la champion exacto sungana omona des fois légèreté ya vie kozanga ba principe esike koye komema bato boyoki ndeko na biso ko témoigner lolenge lisolo ebetaki ntango yindelaki ye papa na biso awutaki na arrêt kozela taxi bakumbani kana mwasi wana kaka butu papa akenda kolia mwamba yango na oloba to boite yo loko banga no nzambe te moyo ozela kolia mwamba ezate mais loko yeba ta mutu luka oyeba mutu soki ezalaki bato baopesaka nga masolo ata masolo ana oya kufa wana na Paris wana na France oyo bana ne bazati lelo soki mobali wana ndimikaki la champion oyo koya eya bato bayebaki nazalaka na mwasa kufa panda bambula tia voice yaya ayebite ya mutu ye moko ezalaka kutumie par rapport yo kobeta po yo kobeta lem susu ba pesa histoire à 1 heure o kobeta nso pendant 20 minutes ya ko pesa lem so ba détail nga na kuluba que c'est importante. Merci papa na ngesi ko zali nzamba pambola yo bato mo mingi ba koyeba na ko se retrouver tirer les sons kakaki moi soyo yebite o mima mina ina discours bo se retrouver na ndako papa mama banga mokili oyo eza ya nzambe kolanda ba commentaire ya bato te bazo chawana misusu baza vraiment ignorant ba yebite mais misusu ce sont eux-mêmes bata misala mabe bazo linga ba distraire bato pona ko yeba te ke ya solo na mokili ona yeba na kotambola malamu. Là je vous dis vrai misusu baza ba ignorant mais mususu bazo travailler consciemment pona ko luka ko sala nini ko ambuye bato ate eza lokuta ate eza boy to boyite na ko forcer mutu nyonso tuté ayeba na ko ndima makambo elobama na dikina TV awo mais tango zo pesa opinion na yo loba juste que lisolo lokuta ou bien te boy ko finga te. OK parce que to pesi yo droit wana te. Dis juste opinion na yo, écris-nous juste ton opinion, cela nous suffit. Koya koloba te o pakala songolo te. Koya koloba yango te. Ndeko. Papa na bisa lobi ke papa oya kutana ki tonto akutana ki na mwasa kufa, vraiment comment ko rêver, a comment ko tikala. Ye moka bande ko beta lisolango ndalungwa ki ayo komana aki ko kendangola. Donc ya kufi ba 4 à 5 ans. Yangoyo depuis akufi mais maladi penza juste akufi na Angola ya yebite yango alingaki lokola ayoki histoire similaire na onaza ko beta na nini na dikina TV abi lokola ya viva yango izali solo o izali ko bomba mate yango alingaka sala nini apesa témoignage na ye wana merci na muntu nyoso alingaka pendo ya sinyake te cha kombo na ngai cha voice na ngai pesa kombo na nga merci pena muntu nyonso to o aboya kanaye
o apona kaza l'anonyme. Donc nyonso to neza ba choix o ezana dikina TV na tunaka yo lingi ndenge nini. So lobi tia voice na kocha. So lobi ko chate na ko chate. Tanga combo na ko tanga. Ko tanga te na ko tanga te. Là vous avez ma parole. Donc c'est un peu ça. Eza vraiment yangwana na respectaka musala na ngai. Eza yangwana bandeko nzamba sunga biso. Yango na lobaka souvent oyo yoka te koloba te ki esalema te. Oyo mona te koloba te ki ezala te. Merci mingi na ba oyo ngai loboko pete kokaba eza volonté pona kokaba esengaka te ke muntu aza nango ifuka koza na volonté kokaba okokaba. Vraiment bandeko na nga na lingi bino ya mingi mbote mingi bino ba oyo ngai aimer partager surtout kobosa na ko s'abonner te so ko s'abonner bo moni cloche wana ya liboso ndo bana ko fina pour le bateke la champion na raté live ndeni so ko za notifier o kozala informé à temps réel que sikoyo la champion a tilo ko sikoyo a en live na lingi bino ya mingi bye.